Bonjour papa Ja. Mama atindi ngai opesa ngai sukali na miliki na mateka okomana kaya nyongo. Après mama koya kopesa yo mbongo nsima. Papa Ja. Yo na mama na yo tani yebisa eke aza na nyongo na ngai ebele koki mpe kokoka mpe katikati ya boutique na ngai. Papa Ja, ye moko akoya kofuta o nyonso samedi. Soki ndokola biso abogaka na wasala na prématie soki aye ye moko akoya kofuta o samedi. Papa Ja, mpe biso na sucre na miliki ni tokemela na kuna. Papa Ja, tika na otungisa bato pesa nga nani akopesa o samedi papa Ja. Yebisa eke kaye ya banyongo etondi place ezali te. Kaya nyongo etondi papa Ja, zela peso kaye na nga moko soki etondi so esi napesa o kaye eza problème te papa Ja. Nga mona peso kaye na ngai okomela so osisi so etondi obengi ngai na bakisusu mosusu kaye na ngai na epase ma zwa o okomela ngo soki kaye na etondi se kodefisa bato badefisa papa Ja. Fo defisa bafidele neti biso boye odefisa bashado mama amado bakidia fuka papa Ja. Defisaka biso papa Ja, odefisi biso bafidele papa Ja. Papa Ja, lakisa na liste ya banyongo etondi yana lakisa yango nanu kosali baerreur ebele na kaye wana lakisa yango nanu papa Ja. Ya liboso na ngo nanu mamado 100 000 francs papa Ja, ozala raison papa Ja. Tika kodefisa susu te papa Ja, defisaka biso bafidele mama bakidia fuka papa Ja. Tana mamado tana ya nyongo ya 100 000 francs mama bijo tana ya nyongo ba 200 et quelque papa Ja. Mais biso toza baclient fidèle bamama madone bakina kosala biloko kote mosusu biso toza baclient fidèle toyaka awa po biso tolekela bango fo toleka na niongo papa Ja. Kotala bongo te fo biso toleka na niongo po biso toza baclient fidèle. Mama Mado, mama Mado, mama